est-ce que c'est important na kati matanga soki ata bapesi moto merci faut bino bozongisaka bo sepena likambo na likambo ngo eza clair bato bacomprendre ke eloko babanda oluka nde yango wana banda luka gloire lokumu mais oui bien sûr yango mona babenga na ya bato mosusu po mutu babi olingi biloko nyonso ekoma ya yo tima ngolo oyebi yango moto abongo azalaka alingaka te baapprécie moto apembeni na ye que koluka lokumu na matanga ya moto c'est être démoniaque, c'est vraiment être démoniaque. Pour moi, il faut que ça ait l'eau malamu pendant qu'il est vivant. Tout le monde va découper ma comédien qui na place comme la sécurité belle vie. Et comment on peut le dire c'est trop hein, va découper mon à la télévision ça la peut analyser au taquet peut découper. Mais tout le monde na casa la sécurité. Qui sent l'esprit qui flatteur. OK. Nous ici ça va tout. Il y a ça tout le cambo moi. Comment tu vas dire donc attends tu as 700 000 émissions na biso mais émission na souka tu dis moi quelque chose na biso na empêcher biso babi le travail crée de l'indépendance. Ce qui est commis na indépendant il faut permettre na musala na yo aux na moi personnalité na yo vous abandonnez les enfants de la personne qui est morte boke ko toi connaissance na yo boke liboso ko le kana famille mais famille ba Richard félicitations pour la humilité na yo pour la famille de biso ba bengani tana yana bo moninga ki ete ndoni moya osela biso Christ soki tana yana bo moninga ki ete na ngala pe makasi bongo te MK sasa bon bando ki balela makasi na nini na mata OK est-ce qu'elle est obligé Jérémie est-il obligé il n'est pas obligé il a ses raisons bah Jérémie peut-être parce qu'on a le bavana na plateau te ko balo ba pena mamba on a mitema vous êtes sûr peut-être que c'est dans les vides que Jérémie peut faire ça les autos le adversaire direct il y a Belvisa Jérémie qui non si la parce que côté déjà si ben côté déjà Belvisa Makona si la royauté tout bien on peut adversaire direct il y a Jérémie za Belvisa attends Jérémie n'a dit que c'était sur l'adversaire ça nana oh pourquoi parce que Jérémie za Nicolo il y a Belvisa tout le succès oui tout ça sérieux la minute Jérémie à l'équipe à ce tour ça classement après Mams et ça Jérémie donc Belvisa troisième à cause de la troisième ou quatrième ce qui est la quatrième beaucoup troisième ils ont la Naloba c'est la façon on a Naloba Genève déjà événement ya Nico Belvie oui yamwana voilà yo peno yebia yamwana pena yamwana bon biso la serveur na biso zo la biso déjà que bateki 400 billets 400 sur 1000 400 sur 1000 OK ndé yango bango bateki donc salle de house nane salamité dans le salamité babillet oyo tikalaki banda koteka mapena te bango baki korécupérer bakiteka wana ndenge na bango biso toteki awa ezala 400 billets OK d'accord pour toi qui sold out on a qui doit un cadeau vérifié mais ndenge opesi biso information sur boye c'est bon otuni bongo opona ozala posa ya réservation babillet oui nangi nasomba moi ata moi 10 billets pour la bandeko tozala na bango kuna tozo se soutenir kaka tingala elo oyeka musanga c'est que pourquoi vous attendez toujours que s'il a fasse quelque chose pour que vous moye osala signe point et puis si les oreilles quitté vous êtes sûr que si la tienne pena salle momo pas de billets choco ils donnent beaucoup mbote la balade tout batala option na khatsa est officiel et puis na MK Yukan télévision en tout cas tout c'est plus mingi parce que ceux qui tout l'équipe bosso na bino en tout cas depuis comment est-ce que bobinga ka bo lo barapena que non et tout sera bino musala que tout bo apprécier comme ça tout sera bino dio opena ils a quand même bien pour na bino surtout tout après ça des informations et tout le rota pena mambo tout c'est sur la toile tout sang puis tout analyser absolument tout fingarder tout analyser car ba fait news si vous avez les gars na kasi ya réseaux sociaux un grand merci na bande tout botara absolument ndeko zamba le bosso en tout cas liker commenter s'abonner ya monde pena est important pour nous ça na biso to pesa mbote la bande de tout ba soutenir na biso na moni ya Thierry Porsche pour capable scénario tableau sama mère ya ba petit et na pesa pimbote na jeune maton monter pour prendre biso Martin pour côté nimbe copé pour capable na ambassadeur Kija B copé en tout cas merci na yo bisika vous allez tous abonner na Mirai MK Yukan télévision ou plutôt mais un peu partager et les camarades pas sur comme biso en Kinshasa depuis avant-hier et
et na commune ya Kingasani précisément na district ya Tchango za Tchango MK oui Tchango voilà to mona ki ba moko ila nani ndeko maman na biso atika ki bana na ye et atiki bango atiki bango quelque chose basa la loso et après loso yango et boti moment bébé bana batiki biso ba il paraît net aux ba information ba zalaki empoisonné na voisin parce que les voisins n'aiment taper avec bango huile mais to remet un peu kokita sur le terrain pour tous avoir information 42 to mission et puis et ma solo za penser belé to boye ba ke matanga pe to ko le kaya comédien mso papa mso Richard to tika biso to mona comment est-ce que matanga ndé évoluer qui maintenant to fondre la monter mais le peut to fondre lango maman les campeza rendez-vous bandeko ba check na showbiz ba ko ganga chaque fois sold out mais il paraît-il et ça annulé mais to make un peu au salon lelo na Mireille MK Yokani. Bonjour Mireille. Bonjour Sasatal. Bonjour Nabande Gonyo Sobola Nabisope. Bah mais ça Nabiso que chaque soit vendredi ou samedi dans le c'est la branche rétro de la semaine. De chaque week-end quand on doit avoir dans nos bêtes là-bas moi tout bête à moi di solo ya ba information sur les cas na semaine. Donc tous ana biso mémoire ça la kaka. Vraiment. Tous ay ba bongo na bongo to tchona poche des alai. Ba bongo dans nous na poche na bimata. So bimi mo remarquer que bimi. Na minute de tolo ba bezaka na kati ya poche parce que nanu bato bazongi batoté. OK. Moto fois à la mutu. Pour comprendre que bon on est en place mais si on a un déficit donc on est en train d'enseigner toujours le professeur des élèves est là pour les servir vraiment tout est solo sali bandeko passe ça di communauté congolaise passe tout le monde est partout dans les réseaux sociaux ba maman bandeko ba tanti ba papa ba olela les solo ya passe ya ba bana na biso ba na Tchango ba na Kingasani oh maman wa tsoko perdre 5 bana mobimba obi ko perdre 5 bana mo za facilité hein facile à tamukiete moko kuté ça passe OK nga lelo ko comme ça parce que tu ba beleleli yango te parce que ceux qui mwana moko akufa ki le quoi l'exemple to belela ki bongo bongo abungisi 5 mbala moko c'est ça et puis ça se passe ici à Kinshasa et sika o ba institution ezali ni makasi et sika oyo ba congolais et sika o information à RDC ningana ka makasi za na Kinshasa mais ba to ba ça ba beta kara pendant que c'est une histoire vraiment qu'il faut vraiment mis sous paix mato ya ba c'est ça ouais peto mona pena ndenge nini justice ko salama po muto asala ki eloko wana topé wa pesi bana wana il faut bakanga et pour appeler explication qu'est-ce qui s'est réellement passé pour bana batu bako kende ngona te je me mets à la place de la famille surtout aux parents oui bana na 8 obundani na bango balongolo 5 bana moko oyebi toyebi yango biso nyoso ke bana bazala ka fauteuil balobera beto benga bana na biso ba fauteuil na biso tant to koma bampaka de sika to vana na tozala confortable maman on a tia tani na bana na parents na tia na bana bango 8 malgré pas ce qui chasse bando préféré babima na tongo batika bana wana bango moko batikeli bango mwanda mbako lia l'essentiel mona zo ta mwa loso peso otali santa bana on mona baiko na santé médiocrité OK kana muke ba parents na bango banda ba vivre na ngolo parce que poni olingo ote bana muninga vie pour quelle raison pour poser na yo bana yo posa ata posa pe na bana te est-ce que ça a raison ça fait trop mal motem mabe côté comédie et comme banga yango na wabeta tango na ba parents nyonso te ya mwana na ko va na ndako ata bozangi ata bozwi mwana va na ndako kolakisa mwana te mungu esili na kepa mama na nite ngani nga comportement na te vana na ndako bozwa bozanga na kozana kati ya ndako na moyo mutaye ba kozangi exact kozwa ki pe awoye bate vie adage monsieur solo barabi fais croire aux gens que tu n'as rien popo muta bundi so fa ba ke sasa na eloko po bundi sai so ka okanisa ke na ngote akobundisa na ngai te malamu na vivre na ngai na simple na simplicité moko boy te ya bana ko va na ndako ba senga biloko te ba vana wana mwana na faut l'accès personnalité ata te loka bato ba komi bagarde du corps nyonso wana eza ko lakisa mwana te ko va na ndako mwana yebika ke soki aza na ngote fa ke senga ti a komi garde du corps na kimukolo OK il y a sans emploi sans société donc là ça mwana ayeba ko se contenter na oboza nango principe il y a contentement il faut mwana zala nango pour ayeba ko vivre bien et ko faire éviter bino mama kamboana comme mutu aluka rapporte tant azu porte ndepla ya kokota pasali mabe ata lelo to leli bana na bazonga sauter ya ngona faut parents là mayele makasi donc c'est ça bon donc on n'est plus à parents penza makasi parce que rythme tout vraiment de richesse ngona faut bimaka ba ki oluka po ba vivre parce que tout le monde ba de musuba ko condamner les parents tant abima ki atikela ki mwana ne quelque chose à relire vous comprendre mais siko yo mwana siko nde mutazu initiative que loso ya pamba na kokate na ke ko senga on a
alobi ate ya bana contentement oyo ya yo yango ya yo oyo eza ya yo te eza ya yo te nga pena viva bongo oyo ata wana ba 4 milliards na yo eza ya yo nga onda ba pesinga elengi moko nazala na ko ndima te nde to vandi boy pour na biso musala na biso yango na to tie mayene na cop na biso to ebite lo biso ebota nini 4 millions bato ba bandaka banana 4 millions te ba na 0 ba comme na 4 millions donc faut que ça mona que contentement yango des meilleures des choses mona fois za nango soko za na contentement na respect na yo moko na considération na yo moko et ko sunga sur tout monde na moi si lisusu moi mobali fois za nango ta fois 5 mais moi na moi si ya solo soko kepa moi na moi si mo na senga facilement ba ko bimane di ko la bisenga senga vous se comprendre et dimna crédibilité moi mobile ici c'est la personnalité on se comprend donc c'est important que dalara ko yeba ko mi bomba ko yeba ko sepela na oyo zu d'accord voilà tu volé mon moki en tout cas ezaki si mais il faut betane motema na ki motema mabe oyo komi le na Kinshasa motema mabe komi keto komi na ikuna kisimo ba ila inga wana keto flux po bato ba melaka toi na moi na plateau keto so melango ki keto esini so senti neti moi jalousie ninge mata o mwandam o mediki si wana moi comprimé moko na tongo moko na poko so ki dose na keto emati makasi il faut melango tongo midi poko na ye nango so ki lionel na ko sunga biso pesa biso ta keto flux po bato ba mona pena kisi o nazo lobela ngo mikolo nyonso bato ba na keto flux pena on limite keto flux ezali keto flux yango pona bato nyonso côté flex keto flex ok mon yango keto flex donc pour la bateau nyonso ba na keto je vous en prie au senti moi jalousie moni moi muninga la pemeno azu moi ndambu essuie je vous préviens déjà que nana kisi yango tongo pourquoi so la jalousie makasi to komena onka moi moko so sati yaka ya moiki o meninga comprimer moko mais so moni résista ko meni tongo pourquoi so moni bela degré comment tindo sala na mutu mabeneti moi si abomi bana ba muninga il faut mena tongo midi pe pourquoi ok voilà merci beaucoup na bandeko tout batala rabiso de partout et bisika bizone bino to informer bino pena ke lobi to comme kempe ko sala fort et kita na résidence ya bandeko to so surtout d'information sur exactement pour na tinela pe papa moko aza côté kuna aza pe pasteur na ABC alobi mira nazaki pena au courant te mais nengo pesi ngai nazo tuna azo ya biso information dans le quartier pour baza ba côté wana kaka comme ça bongo to mekana ko beta tour kuna to kena bena ko tala na miso na biso po biso to za miso pe mato ya ba na bi kende ba yoki ba wakima bango ba ke lobi na 5 heures bango baza bongo mais siko net et ça les linde et kabola biso ça les ara différents voilà to sur ma solo tali bongo to zaki na lever du corps ya papa na biso Richard to moni comment est-ce que évolution de nizalaki bakara et betami bande so bien en 12 je crois que talaki ba image les kaki yo mo monaki déroulement ya matango ne lekaki comment même ka va to ko tona ba détail misus en premier lieu na sur le forme pour fond eza bakara ba na fond sur sa forme et salami penza ndenge to banda ozelela ngote o matanga o beta meli solo partout c'est déjà que parce que au début et bandaki déjà na ba secousse moko ya bien te ça dit que certaines personnes peuvent banga ki ko izala mais sous ba mingi retard voilà même pourquoi au moins na deuil na mona butu il doit malonga pena ba tu peux pas zala quitter et donc na forme nango et comité ta stolinga hito komisa matanga ya ndeko Richard parce que biso to yeba ko zaki ndeko na biso peu importe ba couleur na ye soki mutaku fika na couleur te mais bato balingi ba pesa couleur et on bâtir qui bango le devant bazo ba oui la basa ndé balingi na forme non nazoka maneli bato balo ba que Jérémie abeti 12 te comment wana to beta tout d'abord le solo ya to mona ki fait to na ligne pena tout pena to ke malem pena OK tout d'abord et tant bana ba pesa ba mo ya circonstances qu'on a remercier bande côté voilà en tout cas bazaki clair côté là ba remercier ba comédien tout dans l'ensemble OK et à la fin très sage et à la fin ba remercier
Bella Production parce que papa n'a pas travaillé dans Bella Production. Ok. Et puis à la fin, bah, on remercie maman Bellevie, tantine na bango Bellevie. Et là il comme si bah tu peux si bah tout maman loba. Donc il bateau bah tout ya Bellevie bah gangi bah sepeli. Donc mon des arrêts joueurs à Tchebi ni bah tu kangaro. Ça dit bah mon le roi les cambres c'est moi MK malombo par rapport il y a le quoi. Est-ce que c'est important na katsa matanga ce qui a tapé si mon merci. Faut bien besoin que ça rabo c'est pas na les cambongo. Et ça clair. Bah tu vas comprendre que l'eau va banda lukande yangwana. Banda luka gloire le comment. Mais oui bien sûr. OK. Yango mona ba bengana ba tumususu. Ko mutu babi olingi biloko nyonso ekoma ya yo timangolo. Oui bien. Mutabongo azalaka alingaka te. Ba apprécier muta pembeni nae. Alingaka te. Mutu moko azwa moindre appréciation place yazali. Ba pesa mutu éloge. Akoka ko avala ngote. Voilà pourquoi on montre que depuis le début, on a depuis le début à matanga on montre que batumba s'accapara qui matanga parce que ce qu'ils voulaient c'était le remerciement oyo bana na ba pesi bango au bango ba sauter le cola match ebeta malelo na stade des martyrs. OK. Ce qui est pitoyable et triste. Parce que bana wana après merci wana bazana vie mobimba faut ba vivre. Est-ce qu'il y a quoi comprendre ça na bango? C'est ça la question se pose à tout moment. On se comprend. Parce que koluka lokumu na matanga ya mutu, c'est être démoniaque. C'est vraiment être démoniaque. Pour ngai so kezana eloko malamu fona sa la mutu pendant qu'il est vivant. Ba bien fait na ngai, il faut yo na osenga ote otango na TV. Na osala ngo entre biso mibale. Je n'ai pas besoin que je vienne citer ça à la télévision. OK. Ou bien jeune fille ba no bete na lisolo que maman Mireille a sala qui n'a pas paté. Parce que c'est dans ma nature de faire du bien. Et on a besoin de retour ya mutu morote. Ata batu kama basalinga mabe. So na kuta na mutu ofuna sala bolamu na osale bolamu. Ndenge nanga. Lelo nazala ki na chérie nanga na pesi mbote sika ya azali. Ayebi singa lobi. Ah, yo na benga ko mama motema malamu eleka. Oui. Aïbisa nga lobi yo ata mutasele mabe ndenge ni yo za la kaka et si la kanango. Oui, je veux me fâcher parce que je suis un humain. Mais la vie continue. Et nazana posa te mutaya ko tangela nga bolamu na TV. Ce qui n'a comme zelango bongo c'est grave. C'est encore pire si on a zela batu mutu moko akufi na weleli makamuna ye po batu ba ko sauter po famille wana remercier ngai. Bon si on a encore remerciement car il y a formalité. Parce que tout le monde a que yaki mingi na matanga. Même si ce que à formalité au salaire qui quand même. Mais na hauteur boye la qui matanga to banda ozela to monya ngobongote. Il faut même na hauteur ya artiste solo. Okunda epena na nini ya solo. Et puis quelque part vous êtes redevable vis-à-vis de la personne qui est morte. Bazar redevable. Musala o mbongo ya kotisela bango na musala saela bango. Oza sûr kazo ngo pena ndenge singeni. Na retour ya musala o ya pesa ki bango. Ba faute comme il faut. Non. Pour ça, il faut comme il faut. Il est signé par exemple na TV5. Moussala est signé au bout de 3 ans. Pour se retrouver, le papa Richard s'est retrouvé à moi passé. Oui. Cela veut dire que tu n'avais rien d'important quand tu étais avec eux. Bon, c'est impossible que Ngai n'a vraiment travailler dans un bon moment. Il faut moi. Est-ce que contrat, est-ce que contrat peut être verbalement écrit? Contrat ou pas? MK. Contrat ou pas? Ok. Cette personne, car le fait que au moins il y a le bagage, il y a mutu ou assez dinga musala qui toko. Côté nous na okina tika ina mutu nanga. Nazana bonne moko na nazala na ye, na ebite na benga ye ba technicien de surface, ndinga ne ba komo benga bango lelo. Ouais. Ouais. Ba technicien de surface ya le o azala nanga komo les a Denise. Na lukake ti lelo. Mutuna na sailanga musala bongote. Taka mano memeti na ba cop nanga na zuela memi na kena makamu nanga musu. Ça n'a rien na ndaku. Na tiki susu bonne musu na ndaku. Na memi etoke sa ne cop. Wana ta mbongo etanga na maboko nanga. Et tango to bandi ko vana na monique eloko me ndo déranger taki na kimbango mwana na bise yaka na yo na mwana bono vanda pananga. Vous comprenez? Na vanda pa na ye na zana na posa ya merci na été. Pour sa famille, c'est parce que la joie que je communiquais à cette dame, et c'est mon comme on a bien moi naza bien avanine na ndako afuta nda côté aolia na ya ovana et puis elle donnait presque tout d'elle
Et comment qui famille? C'était parce que je voulais voyager. Au début, en bref, plus c'est ce qu'elle attendait. Merci en public. Et puis si maintenant voilà. Mais ce qu'on a condamné, ça va dire la main de la pâte. Mais le mouton a condamné le quoi star et à son. On a mon qui vidéo moi na le papa na biso en bisa biso que artiste nyonso des familles. OK. Excusez-moi na loba qui te que assisté batu moko batu mususu te. Abaki famille na ya liboso ça ba famille artistique na. Ouais. Aloba qui combote que ça na batu boé to batu donc depuis de son vivant il a tellement parlé avec beaucoup de gens que à ta 100 francs par exemple il y a ça c'est des appels importants pour nous 200 francs dans ngani ça l'appelle quelque chose son bata tapika ya ochawana c'est qui important mais bon ça caparé nango bon ça lengo na hauteur ou to bando zelela été akondama. D'accord, voilà, tu évolues mais ko linga loku mobongo eza ko bondisa nzambe. OK. Nale nde on va yimaka bato mokili balingi lokumwe kasi babongi nango te tika mungongo oyo pesinga mbela seyo Pasteur Moïse Mbiye mutayimba nzembo tala satana sili mayele nyonso bibomba bomba bombi ngayo za malamwe. Et ça remerciement matondi nkolo bato bande kwa linga ozo place nzambe nzamba bulisa bato nyonso balinga ba mata. OK. Bakokana naye bazwa gloire. Abi Dieu, Bible le dit Dieu ne partage pas sa gloire avec des humains. Même pas avec les habitants du ciel, les célestes. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est dans la Bible. Soki batanga la Bible bakenda le bino ngata ibutu. Tshela partir ibutu le biso muta sambela ya solo. Bele bakamba sala randa sala ngote. Parce que si on va dans la liloba, on ni lilobelinga, lingaka. Pour ça, Babi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on y liloba ming et va dans mon thème et bon disayo et kokita. Et puis la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Tant qu'on y a place, il y a un zambé le kumu wana bozi bo sauter bo beti maboko. Bozi place anani. Est-ce que c'est un zamba linga qui te papa wa kufa linga kufa? Est-ce que vous avez la possibilité de le sauver dans ma kufa qui? Mais ce que moi j'attends d'eux, c'est la suite après ma tante. Tout le monde a ce qu'ils vont faire pour la famille. Là. Comme ça, tu vas mettre la peine à ma boue à son. Ne pas dire que le coup mondial est moi. Balouka bon, il y a garantie à ma longue, va payer possibilité à refouler la banque à une année. Il y a nani, il y a classe. Il y a nani, il y a mbongo ya loyer. OK. Bon pas si na kishate za loyer. Il y a quoi ça? Pas ça kocha mutu. Il y a quoi ça? Poko lia na ko bima nanga na ipa ça neni na bendili solo mulaiti yo lambi futa ça ni to na zongi. Inde pe makolo na komi nanga. Mais siko kolala. Place kolala. C'est très important. Des problèmes ya Congo. A foutre bango ta une année. Voilà. C'est ce qu'on est en train d'attendre. Mais pourquoi est-ce que comme des fois bomba que bango moko azana mo économie na mo ba moyen na à la fin tu as couper na mo problème to malade muta sungaite que comme que sur de quoi pour filer le bato ba ko disaka em kalisongo pe bande ko pe ba fait ba telemele ko likambo pe mingi. Ah Seigneur Jésus, malobande za la ngaka ebele ki to ko pe na sepela. Ba peta sou bongo. Ça son au travail nanga. Place au fona futa yo. Ngana komi ko gagner $4,000. Yo bando banana $100. Na pesa oka $100. Comment tu vas progresser? Ngamo na reconnaître que musalo ko mosaelanga okuta yenga na 1000, na komi na 2000, na komi na 5000, na komi na 10000, na komi na 8000. Nga pesa ngara 100 nanga. Après 5 ans. Ya musala na yo. C'est normal, on dit muto na changer ndeni. Ouais. Pour changer te. Tant muto sala pembeni ya muto. Tokotala ndenge musala ezokende na ndenge vie mutu wana azomene. Papa Lumba lobi on émission nanga lobi na yaki na SB piéton lelo na mutuka. Lelo na koma kota ba banque. Quand tu travailles avec les gens, yo moko yebi ndenge ni ozo traiter bango. So na $100 ya pamba, tala bana ya papa richande ba mikolo abomba ni. Patang sa bango fa sala bango bozo sa bango boy. Mais mbongo musala wa saleli yo ekoti sur $7,000. Yo payé $100.
au fukami si pe on osa diseka ba misala onka na bénévole et ça va presque bénévolement. Ce que talina nous kaka bato ba ça de sécurité, on comprendre qu'il y a un problème sérieux. Vraiment. Hein? Parce que ngai penza na zone minimiser batuté. Mais si on a vendu les sicamoro pendant 2 ans. Na moni changement na ngate. C'est fona tambola. D'accord. Bon, ba retourne na question wana. O bomba raté. Na robomba nini? O pesa ngazo permettre kutu na tonda kututé. Tuna ngana so na tonda ki. Po tuna ngana so na robomba. Boleli na tondité na ke bomba ndeni. Bomba ndeni, c'est ça. Il faut na tonda po na bomba. Na tondité na robomba ndeni. Et puis batu na yo ngona so muta fongoli chaîne na ye. Atem eloko na moko boyo sepelate. Eza bongo? Oh, mais eza bongo. Bacha théâtre. Bato ba travailler na. Bacha théâtre. Tondi mabango. Tout le monde va découper les comédiens qui na place là, ba sécurité belle vie. Les comédiens pe le bisi ba trop hein, ba découper mon aya ka pe na télévision ça la pe ba analyser au takipe ba déco. Mais tout le monde na kasa ya sécurité. Qui sans esprit qui flatteur. OK. Muté si ça ba tout. Yo na biso ça to luka mbongo. Comment to vandi boy. To ko ata to ça de 700 000 émissions na biso mais ya biso na suka to moi quelque chose na biso na empêcher biso. Babi le travail crée l'indépendance. Ceux qui ont commis indépendant et vous permettre na musala na yo aux na moi personnalité na yo et permettre ça la bêtise musuté. Les gens pensent gagner leur vie derrière le fanatisme ya kosengaka ou nani flatterie ya kosengaka. Oko gagner la yango vite pour bato qui même musala na avant yo faut tout na banso bazabi. Il faut tout na banso bazabi. Et puis il faut yeba que source na bango ezalaki mingi maman livre lelo tant que source ezali maman livre ozoate yeba banda beta bino ba pesi 100 apesi 10 ya tiré na 90 to apesi 30 ya tiré na 70 sikoyo na minute oyo ya sauf qui peut ndebo kati bokobonga babonga te bakosi ezanga ozanga personnalité. Mais est-ce que c'est important na matanga bongo ba sera ba sera sécurité na raison c'est lokana bato amokili balingi lokumwe lokumu balingi lokumu wala accéléré soki ndengeni nga on a ilo na mituni na matanga wana ni sezake moi si ya papa Richard zaki wapi bilo mona ki to monite demande comme ça comment on va peiner sûrement azalaki na wana mais tellement aza effacé yango mambo mona ye exact yango makande comment po muta simba ki ete muta pepula ete po mutu fa ba pepula ba simba et là moi c'est moi ba c'est la sécurité mais oui bana na kuna moni muta seli bon sécurité te boy bisanga dem ça ba mi vidéo musu bo moni te po bato bana pasi ko le kabiso nyonso to loba bana na inani après basi na to moi si na to moni place mo te ba piquer crise place mo te muta simbi bango parce que muta kangi bango donc vous abandonnez les enfants de la personne qui est morte boké ko zoa connaissance na yi botie liboso ko le kana famille mais famille par Richard félicitations pour la humilité na bino pour la famille na biso ba bengano na famille na biso ba ko tayo libanda kani basimbi yo bongo ba ko otindi ko kana caméra lo ba bengano mais tout le monde peut belle valer makasi pe peut-être abandonne nga baza pembene pour ne pas ça la crise akoya pour baza na et pour akolela pe ko lebisanga makamfu pana lo asa nini akosa pe crise akoyi na kolela wana mundu baza pembene pour basimba yeti soki azali kolinga ye na niveau wana mais babi l'amour couvre une multitude de péchés soki nga alingi yo mingi mabe na yo na komana pe so conseil mais to panzana te to zala yango pe za na ba couple yo kati ba couple za ba couple za ba parfait soko linga na point ko sala crise mais lo yeba ki ke na koma ke ba ko ngo sala bo na zongo sara bo po yo garder nga pene pene na ye pena ta ba erreur na ye mais na zala na ye ya wata ko bunga na ye mais na zala na ye donc yo ko linga mingi tanga kufi tanga na bo mo linga ki ete ndoni ngo ya sala biso crise soki tanga na bo mo linga ki ete nga la pe makasi bongo te mk ça bon bando ki pe ba la makasi na nini na matanga OK et ben na soute ben ne ba olela na ba le ya solo na ba le la lokutai na to mo le la gaga na kati ya motema biso monde to yebi mais siko na suka ti bo ni mo sisa kiti na suka bo mona ka fisa ki crise obi eza ndeko mo episo bien dans ce cas ndeko mo episo bien ye derrière aller la coup de makasi na ba film mo moni wa salon ba film et que no ka ba film une femme pleureuse et puis les femmes pleureuses ce sont des très
mauvaise femme. OK. Sera salo li comme mabe on dit matin mutali la. Pour pas ndeni. Nga kola na ma retraite. Api ba bino pela biloko, ati bino mafuta na mbanga. So papa ye banana yo. Alali na mabele. Des mauvaises femmes. Sera bani ko lela, o pesi raison. Mais so batani li kambubo on dit matin oh, yemo tasali on dit mangote. Et ce sont des femmes pleureuses. Ba bomba mala sima ko lela na bango. Na sima ko lela wana makambo sala mala kati. Ya tika. Tuna bato, excusez-moi. Tuna bato ba fana na ba maratre ba bisa bino. Alors appelle biloko na bino aniati yango abwaki yango. Dès que papa zokota ya bandi olela. Bana no ba betinga. Bana ba beti yote. Les femmes pleureuses. Ke bana bato balela makati. Bazana makambo. So ba déficit okokate. Mais ba on ba scénariste. Couper. Action et bandi nango. Et ça non ka. Bisous nous avons des difficultés au lila pour au message au mettre na couper. Donc tout le monde a collé la moya mawate. Il y a encore collé la mutali ne. OK. Pour lila. Pour bana na ekutu. Ndefo ba lila koleka pour tina suka papa bango za papa bango. Tenda ki ba papa bango. Mais bo simbi bango te. Bo mitema mabe. Oyo bato ba mitema mabe. Ndeni bo simbi bato ba kufeli bo tiki bango. Bo ke simba. Na ka même na famille wana, fait ba otonga bango. Mais je te dis, pour moi, si on a veillé membre à famille, surtout bah oh bah il y a des membres théâtre par exemple. Bon donc comme oh moi si né, t'es moi si né oh bah travailler ensemble. Bah on dit mon tour tout au kabonaka na tongo à coup fina poko. De bazo simbe le roi ndé comme Viva Richard to bien. Mais oui. Bon si mais le coup là yende mon ta coup fait ni mobile. Ata ba si mon tour coup fait mobile là bon côté. Et puis moi si on peut au kabonaka. Ton mobile on peut au kabonaka. Oh bah né déjà. OK. Où est la makasi bon poani? Tu te reproches quelque chose? Voilà, comment battre dans ce marolé là? Oh, moi ça se reprocher loko moko boyer. Ma bébé ko ça ki muto bano ndi mateka ko faso ko fi. C'est comme on regretter mais qu'est-ce qui se passe? C'est pitoyable. Que Dieu nous aide. Mais ngala on se fait ba eda batu. Tabana, ba la makasi bon temps mutara vivant. Pourquoi la makasi temps mutara vivant ça ma misute. OK. Et ça aussi pendant au kati pendant bon na yo, au pied poise la bien. Poise la bien. Faut pas l'inga le coup monte. Le coup mouya ngwana. Le coup m'a bien pendant ya ngwana. Et puis muto soit si c'est une émission à témoigner. Voilà. OK. Voilà, merci beaucoup quand tu évolues. Tout bête tout d'abord ma soeur est moins belle mais tu gérer minutes bien. Tout le monde est arrivé à Belleville. Comment il t'a bosso, tu bien la logique des choses, des bisons dans les choses c'est un bon ara. Soyez du jeu au fandi. On a des soins à fandi soyez il me topé ça en mode. Comme d'habitude, il y a beaucoup de personnes à bivoir, on a bandé on se retard à compoter. Maintenant il me to bandé au perception moté parce que c'est ça. Pas de bandé qu'on s'attend de Jérémy. À qui le verbe via pesaï mbote. Mais et comme si bandeko Jérémy qui faire belle PC mbote bande musu bien au 12 bande musu bien au bete kara bande musu bien au manque de respect même analyse ni au sale par rapport à 40 MK. D'abord on est obligé. Mais ça maman à travers na rata. T'es ni sur ça obligé. C'est ça la première question. Est-ce que ça obligé? Jérémy est-il obligé? Il n'est pas obligé. Il a ses raisons. Bah Jérémy peut-être parce qu'on a le plateau t'es pas balo bah peut-être on a mis thème. Vous êtes sûr peut-être que c'est dans les vides que Jérémy peut faire ça? Jamais. Il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche et à l'ingénie vous avez hypocrisie. Vous savez ça là vous avez hypocrisie. N'enga l'ingénie na hypocrisie. To solarate. Les hommes qui les comme ma bien. Na sentiment on se peut dire ça va te kufa. Sentiment il vaut mieux bana ba to 5 kunat. À libre, il y a ça où il y a de ça là. Encourager na acte wana. Ngai na encourager te mais ceux qui en a ba raison naï, ou est valable pour naï. Ça ceux qui to banu bimano boy. Yo esprit ebisio que to ke boy to ke tourner boy. Ngana kango ko kenzelo. Non, kende nzela oyo motema no tiki yo za la kimia. Soka na posa pesa bato mbota pesa mbote. Soka monika pesa moto mbote te et par otonda mbote na ete. Lokumu bando zela wana batangi kombo na bango ces bando zela nini. Mais je te dis qu'il y a aussi des Jérémy qui ont participé aussi. On m'attend. Oh. Bonne information à Pessio. Balingité. Batamabam. OK. Bino bolo ba Jérémy aya pesi mbotete. Ngai na yone to vandibol. Lelo na poko auto si c'est émission bimi na libanda. Okoti petit mrobo. Afingi asiko finga. Lobi na tongo nga na sa une vidéo. To seka.
ton bani et le bangal yo c'est pas non voilà c'est hypocrisie hypocrisie si qu'on ngai na obligé aux camarades nanga to yena bato na yo babandi ko tutelanga ba bordio ya musalo lesanga wabi nezana sasa mutu mo abisanga lobi mire omoni musalo salaka so mutu yabiso misana bino salité faut silikele makasi ouais. Abi y a pas de saut métier que de saute gens ndenge za wana musala na tant que lesaka yo boko la ko moi ne sala ro makamu mutu ana doit ko minimiser ngote c'est un travail et puis comme tout autre travail et puis to rappeler bazona batu musu ba fana na ba veste na bureau na banque bazona mo biso to bango quand même vous comprenez donc faisons musala faut respecter ngo valoriser musala na yo boko siko yo mutu moko ilamuki na tongo bando bisaka musala na sala za musala moko mabe ndenge za bo vandeli ngai penza boling ezalo ko bolingo détruire c'est ça. Basa qui Jérémie qui au détruire disons que oh style de Nini naïsa impolitesse c'est ça basa là qui campagne pour détruire Jérémie siko et simbité pourtant bandaki sûrement Jérémie avait reçu un coup et ningi ça qui ata yo ningi ça yaya on sentait eh musa ngandi komi boy style ni na reçoit siko o ko ça que vanda le quoi des vannes parce que communauté peut ko revendiquer sur yo voilà so ba mima mpe na mon pépé voilà OK c'est comme muta bongo a plus que ndoki to batu ya bongo ba plus que bandoki bato balingi ba koisa société na yo ko eva na mabele pour Jérémie ngazana abokolaka bato nyuso ba travailler ba gatuzo ba nani ba chikito et tout bato na baboko makasima Jérémie na bana basi ba Lisa et les autres ba katale ya et consort lelo Jérémie ça parmi bato oyo ce que jouer pas na yo sepeli sepeli ba apesipi bato bele ba lumière on se comprend aji ba ninga a ba bongo na ba Dubaï et tout ça là on se comprend yango na zo bisa yo ça bato ozo travailler na bango faut ba refléter réussite na yo c'est automatique ceux qui bato travailler na ba refléter réussite na oté les a réussite à kindoki tout le monde peut c'est clair aujourd'hui que Belleville na Jérémie ba yo kana raté de guerre ça mais il y a sous-bassement ils en a pas problème yango na pese exemple net ngai muto alinga détruire musala na ngande na vai na plateau boy on a la mukela ka tongo banda tongo ya lelo zakina likola ba moto tina ndenge na yeko tourner siko yo lingo détruire yango so na coûter no ko piombo tété no piombo tété je suis désolé et puis dans ça semblanté mutu nion so a telema pour le cas détruire nga semble raté to tika la kasuko za la ba camarade té tim ko yeso ya parce que quand toi tu veux me détruire et que toi yo et Simba nandeni est-ce que koko ya YouTube koko nango ya koko na biso to koko na bino mon niveau détruire nga oui combien de chômeurs ba na kisha so o ba kemba ba luka misala ba ozwate o ba make up YouTube ba koki pété batiki ba comédie baza combien ba make up ba style de jeu simbité Jérémie moi ba te simbi bino ba ko telemela mona batu o lelo famille na ye akoma pe moi likundi ya famille après lo ibona na matanga na ça semblant pe c'est bino mbote il a totalement raison s'il y a un problème il n'a que faire de ces gens avec na bango zorani succès quand même ouais succès Jérémie a succès par rapport à Nabango. Bon, ce qui est un succès. Bon, Marina là-bas. Succès n'est pas. Bon, Marina. Bon, on a autant de combat pour le sang Maramusus. Marina par un succès quand même. Bah, il y a un poteau. Ah, soit l'équipe. Bon, bah, ta pote n'est pas là. Bah, mais le succès, il y a Yé, na Jérémie. En dehors de ça, on a battu Bélet. Après, c'est bon succès. Après, c'est bon succès. C'est pas un problème. Après c'est bon succès. Mais ndenge ye mutape ça, ye mutabomba bango na ndako. Et la kaboyela ngo bato. Siko bato bazana yo, kaboyela bango. Si papa Richard akufi, succès ni apesa, ye apesa ki. Po ye abenga papa Richard po yeba ki da papa Richard mutu mo ayera na ye, mama via mutu ayera na ye. Boye mo kaboli succès. Et si na ndako, mikolo esili. Tonga ngapesa bango kabola soute. Ye on peut apesa ba Kenny et les autres bazana. Na yebiete. Sincèrement, nandenga mabete na yebindete. Pour moi, je suis et je l'avais aussi dit autrefois, tant que nous avons un débat, je de vue, je ne la connais pas. Je ne l'avais jamais vue. Et puis, la manière que c'est la tête que Moutou, on a eu solo. Donc, quand j'ai filmé, je ne savais pas que c'était elle qui était là. La manière qu'on s'attendre dans mon forme. Et dans le rendez-vous, on a TV, ça.
il faut monopenza. Il faut monote. OK. Il faut sentir yo. Mais que pensez-vous par rapport à l'analyse de Bassou Babi les autres adversaire direct il y a Belvisa Jérémy qui est non si là parce que côté déjà Belvisa c'est Macron si là oyate. Toi bien on peut adversaire direct il y a Jérémy za Belvisa. Attaque Jérémy n'a dit bisous t'es sur adversaire ça soit nanaï. Oh. Pourquoi? Parce que Jérémy a l'écolo et à Belleville, tout le monde a succès. Oui, tout ça sérieux. La ministre Jérémy a l'équipe. À ce tour, classement, après Mams et Jérémy. Donc Belleville 3e. À cause de la 3e ou 4e. Ceux qui sont 4e, bon 3e, ils sont là. Naloba. Naloba. Oui. Tu es dans la Naloba. Et donc, Naloba. Au périmètre. Sydney. Kevin Sydney. Ok, on travaille pas qui tôt. Vous comprenez moi? Comment ça peut être grâce aux autres peut bosser très. Grâce aux autres à cause de la 7e. Ah ok. Mais ça y bien. Oh y a bien. Force à lui. Ok bien. Bateau bah les Jérémy là. Il y a aussi moins écart. Écart ça? Pour il y a une affaire voyager avec acteur morode. Attends ma tadi na mon nante. Jérémy c'est sali sali en azuine Jérémy a bété pena ba ouais ben un bi marqué à l'étranger contre double. Jérémy azuine acteur pas na a mimi la Turquie. Il est dans salon. Bon mon question n'a pas raison on peut ça non peut ça moi réseau tinanga na lo babon. On se comprend. Ce qui na minutes au spectacle Batié Jérémy. Non, qui pas Jérémy. D'accord, un spectacle hein? OK. Ce qui Batié film Nzela moko ou Batié gag. Batié longi Jérémy na retard à Jérémy. D'accord. Et puis même sur tellement na vitesse ninge qui YouTube a tata machine na parce que YouTube d'ailleurs congolais bâtiment refouté bon ouais encore. Vous comprenez? Pour congolais ninga le kamuninga. Ola senga nzamba mati akolisa ya senga ya le kamuninga na mulai. On nzamba pesa na sala ngai forna de kasasa na mulai pardon. Te. Senga nzamba pambola selon ma pambolu a pesa là. Seigneur, je vais être dans ma destinée. Pour essayer de ta destinée de qui est ya luka o ne soko luka na moki. Ah ouais. Vous comprenez? Pour ce que ça dit banda destinée à tous en bon dans les sengo na ngote. Il y a des gens qui ont de l'argent qui souffrent, qui pleurent chaque nuit. Ah ouais. Qui manquent quelque chose dans leur cœur. Et ça vide. Mais combler bonheur na moté mano za nzambe wa condition na ta destinée na. Vous comprenez? Donc Jérémy à deuxième. Les autres maintenant que batunaye, ba communicateur ba le Bellevue, batika plus min ko bimisa. Ndesi l'adversaire il y a Bacha Jérémy de. Bacha Jérémy de Sydney. Bacha Sydney. Jérémy Pédaleki et je le félicite pour son bon travail. OK. Même si elle est cadre tout cas, on m'a monnaie la guetter. Ma monnaie la guetter. Vraiment. Atigala adversaire, il y a EC, biso. On m'a dit ça continue à TikTok, non moi des ba finga. Pour gagner mon adversaire na bon si kon kuna petit peu EC fana sou mwanda mutike nanga na mona gérant. Mon gérant. Bon, va pas peine belé ba ofinga. Ba belé ba ofinga. Mais apparemment bande wa bi en fait Jérémy apparemment commence la peine guerre en cours de c'est-à-dire peine il y a nga pena ya kaka. Oh. Jérémy pas là na bango pour ensemble. Ouais. À travers peine papa Richard. So ya te poni. Pour éviter makelele. Papa ata yo moko. Yo quand ta maman ça ya raté ça pour éviter makelele. Les apprendre nani. À occuper. Ton pour occuper na matanga nyonso na ba programme. Na matanga nyonso te. Soit aza occupé, soit écoutier awate, soit aussi à préférer aya moment on a été. D'accord. Parce que mon toi ta mwana molimo ya nzambe na kati nae. Ataka makoloni ne sika po molimo epesi nzela. Nana koza na posa na kende place mobo. So molimo ebisinga na kete na okete. Omona matanga ma ministre. Mam sa keiti. Akena tango molimo ebisekeli. Omonde beti Voilà. Tu as évolué, tu as évolué, mais tu as évolué na ba matang. Mais moi sentir. Au sentir pena aigle tango kita na terrain. Différence yena. Voilà. Pour yena tango nzamba linga ki yoleka. Pour lingi oyaki na heure oyo olinga ki lokumu. Nzamba est-ce que tu as partagé lokumu ta sa nini a fini. Si vous avez un erreur sur Nintendo, mais papa n'a qu'un moukonnu. Parce que moi, nangai, c'est là bakunda. Lobby après lobby, ok, côté la ministre. Ah merci papa. Ok. Au CPD na oka, au seki si na pose artiste, au seki si na oka. Pourquoi tu as bien ingo bina bina na kati. Mas artiste. Fois ya. On peut critiquer, bah tu vas critiquer trop. Na yebi que il est yebisanga star à solo. Ata seki.
Au sentir effet. Star à sola kati kovo au sentir te. Na zo na vous avez derrière libosa stade le match léopard. Koko taille na koko taille. OK. Vous comprenez? Star à sola za bon atira effet. Sera l'équipe ici qui fait tika la ko tika la ndingo na te jamais c'est impossible. Il faut tika a toujours effet. Star à solo on a ko biso to na téléchargement ko comme star à solo. Ah ouais. To comment? Voilà. Donc, comment MK et Bissonne sur TV événement le 29. Événement. Le 29, oui, ça. Événement ça. Le 29, ça. Activité, il y a des showbiz. Ah, ok. Oh, balandi biso. Oui, il y a quand même une investigation. Chez l'événement, est-ce que sold out? Sold out? Sold out. L'événement là-bas? Oui, l'événement. Bandote kabillé. Bandote kabillé. Ah ouais. Bon, ngai na yebi bat na showbiz, na organisation. Tout d'abord, showbiz, tu as combien de places déjà? Oui, c'est qu'on doit d'abord vérifier la place et puis vendre ta billet. Ceux qui peuvent soldat, tout le monde est dans showbiz. Pour la salle Nyon sur Yamokili. Ainsi qu'il y a Bisso. Ceux qui sont là, les salami, ça les affichage. Na compte nango, comme en ligne, comme na sur place. Bon, mon ok, soldat. Ceux qui ont baoté kababi. Mais toutefois, il y a un bête. To mengana ko vérifier na batu ya showbiz po yebiki ngana olika kuna souvent non na ba radio et tout ça là to mengana ba ndeko pe to yo kana no bango moko so ba loba nini pour na sold out. D'accord, merci beaucoup Lionel. Mais so pesa yango to féliciter bango ya problème te. Ouais, MK tourne quand même tout ça investigation c'est vraiment parce que to be solo to betaki parce que tout le monde ba ndeko ba ko ganga sold out. Est-ce que ça c'est vrai? Balobi bon balobi ça sold. Oui, na moni même Linda P na live na hier. TikTok na gagné que ba sold out ba ndeko ba communicateur pe na ba page Facebook et puis sold out. Mais tandis que tu as bien qu'il y a billet bandé côté kamate. Bon, toutefois, c'est pas un problème. Moi, quand on a fait ça, émission et ainsi de suite. Tout le monde a fait que tout n'a fait bandé pas biso ce qui n'est par surprise. Donc on entend un peu comme on a été. Problème c'est que créer des problèmes. Comme ça là. On entend mais ce sont mes amis qui travaillent là-bas. Il y a un téléphone dans les acquis. Ok. Rien. Ok. Tobengaye, Toyogana. C'est ça, tu féliciter, bon, on va souffrir, hein. Souffrir ma casse. Ça n'a bien un mastana. Il perd au escarozo. On a moussala, oui. Ça Toyogana. Tu as erré déjà. À 17h, d'ailleurs, 4. D'abord, 6. Il y a ça de jour. Tu as mis le problème de bon. Tu as mis le problème de bon. Il sonne. Yamba ndeko boni bien oza bien hein? Oui naza bien oza na musala oza na ndako oui naza na musala na kuna bureau na bim pardon peut-être 2 minutes car on a 2 minutes na biko kanga bureau na lobby événement mo le 29 et on a posé la question mo pardon événement politique, il y a théâtre, musique. Il y a bata théâtre. Le 29. Le 29. Le 29, hein. Est-ce que pour toi, qui est bandeko basali sold out, n'est-ce pas teka kuna. Na nikana ça confirmation. Vous publiez déjà sold out na bango, bo na internet na mur na bino kuna, na Valve. On a vérifié na serveur nanga et pesanga panombre ba billet ba tekipo ça n'a plus la capacité à 1000 places. Donc on a vérifié na serveur nanga. D'accord, vérifiez quelques minutes pardon s'il te plaît. On a vérifié la machine. Le 29 et ça événement ya ndeko Bellevue hein. Oui yangwana voilà yo peno ye bien yangwana pena. Yangwana. Bon, biso, la serveur na biso, la biso déjà qui a teki 400 billets. 400 sur 1000. 400 sur 1000. Ok. D'ailleurs, on va teki. Donc, salle de haute n'a pas salamité. Et dans le salamité, billet, tu as dit que tu as ma pénalité. On va récupérer, on a n'engagé pas. Biso, tu as 400 billets. Ok. D'accord, pour toi qui sold out, on a un carton vérifié. Mais on peut cette information sur c'est bon. On
otuni bongo opona ozana pour ça réservation ba billet. Oui, na ngina somba moi ata moi 10 billets pour la bandeko tozana bango kuna. Tozo se soutenir kaka. Wana na pesa okasi numéro ndeko ya gozo ba billet. Okay. Comme ça ko benga yende azoteka po ebanda ko teka mabiente ba ki ba récupérer ba billet na bango ba ibana bato ba pesa. On a déjà repété numéro ndeko ba ko récupérer ba billet. OK, kinelanga komelanga ko kaka pona na osa lelo ko moko awa comme ça na ko benga ekata na 600. D'accord, kokotana. OK. D'accord, merci beaucoup. Ça va bien. Bonne soirée. Merci madame. Merci. Oyoki? Yomo Oyoki? OK, très bien. C'est le rideau na rideau. Dans les films ça mana ba rideau. Rideau na ndenga lisoli. Yo Oyoki na bengi bato basala kuna ba master basala. Na boko ko tanga kombo ne posa na tanga kombo na e bimaneti kaka. Ayebisi bino sur 1000 bateka 400. Mais bato ba oganga ba osepela. Au moins na makioneza na mboko yo makioneza na mboka oyo quoi. Et puis ngala eloko eka musanga c'est que pourquoi vous attendez toujours que s'il a fasse quelque chose pour que bino boya osala signe point. Et puis si les a quitté vous êtes pas sûr que si la tchèpe na salle moro vente de billets chobo ils ont ebukana. Mais on peut faire un spectacle quand même. Décennie. Ah peut c'est le meilleur. Bah ça le spectacle. Non, ça le spectacle était. Ah ça là. Na toni to bukato. Na mona te na ebité. On s'appelle la mesure, il y a aussi que ça va fan parce que on les a mambo yo les latte quand même. Ah ça nini? Est-ce qu'on a la mesure puis aussi que ça bateau, on a la mesure après ça les meilleurs. Ba olela, papier mouchoir ndete kama kuna ondima yote. OK. Milelo na tikala na mawala ngamoko e. Perruque n'a pardon na bonsa perruque. MK ba invité bazana gelo. Gesho bazana gesho. Ah, gesho ça va na là-bas, Marina peut se contenir peu. Ça te calme ça liko mon niño. Marina peut faire un spectacle est-ce qu'on peut ça les meilleurs peu quand même. Bon, on a évité sur ça des spectacles. Non, tout. Gesho na yo parce que na yoka. Par rapport au monde, ça tout le monde andi basala. Est-ce que Tena Natala est un spectacle papa Gesho oui. Natala est na yoka pe basangone ba spectacle. OK. Mais ndeko moi si na évité. Ah d'accord. Na mona pété na évité jeu d'acteur na été année. Ah il d'appel c'est bon déjà. Bon il a meki ne ba spectacle là ça moi. Na ndenga ngalo ba mamu. Est-ce bien maquillé pe. Est-ce bien maquillé et puis à quel appelle le ba Roncia ba format quand même ba Roncia donc ayo to ke pe na poto 2 fois donc a comme quand même attention ka iba pe na mais bien que ça na moi lacune mais azo pesa na quand même mwanda. Décor pe ça va quand même face à. Des décors ça là on est bien. Ça déjà bien. Ça là on est bien. Bah maman c'est capé c'est bon. Et maman c'est capé ça là bien pour la mona on est dans ça la biloko mo bando de na Amen TV. Et là ka du genre ka babilo mo ndi mwana. Maman c'est capé ça va. Ngandi mwana so za. Vraiment je ne mon a évité soit journée. Et puis dans le spectacle na mon a été. OK. Donc je sais pas. Il est mort belle vie to s'attend de paix. Collé là ezala à gogo. Les abat ba la penda. Ah ouais. On a la penda sans blague. On t'a dit pas Richard bon. Oh, moi je sais quand même. On les a mambo la pas Richard on les a mambo spectacle ba spectacle on peut partir au les ala. On peut partir au les ala. Bon ba spectacle. Ti ba fan on a ba olungo ba oya ba obligé d'acteur les ani. Collé là. Alors il faut pas le papier mouchoir ba la banini et puis je vais moi comme un moto chaleur. Donc na maya misu na ba mesa na ba no fiba fiba lisu. Mais oui que bando ba mon on dit quelque chose contre événement ba ninga on a contre dans ndeni pour na iloni na sai au salle que investigation normale. Mais journaliste ça soit ça investigation tant que papa sanga que na hôtel salle ya fali poupa na poto kuna eza mabe. Et là ma bête que na a vérifier ce qui ça la penza et contenera combien de places et tout ça là c'est tout. OK. Tout ça jusque là je suis dans mon travail. Je suis pas sorti de mon boulot. Je suis dans mon travail, je fais mieux mon travail. OK. Et il y a mon akenaki na tuna pour na yibi baninga kuna kinda kuna sala ba émission kuna. Na vérifier grate. Et puis na kenaka na ba spectacle belé. On se comprend surtout ba biloko chrétien na kinaka trop. Donc là pendant qu'on a yebi. D'accord. Ndeka ko bimana ndeka côté là ndeka sima ndeka liboso ya radio comme il y a spectacle. Et puis mukolo na ngope na yebi. Ce peut tondité aux appels d'information que bachi barido. Nyons on a ozana. Et puis on a kati na bango. Oh. Au moins na vestiaire na vanda kuna fort. Na kuna. OK, le gabitumba lisusu. Na bundaka na makati ya bunda.
na bunda na ngate mais inda ki bongo na matanga te to ninga la vérité est-ce que mona ki pa na biso na soirée na biso zaki to soirée to saki to foot saté eza biso muto invité ki maman na biso mais ezaki payant to bi maman pona yo pona valeur ozanango to ndimi to futa bambongo neti nga na futa imbongo menaki na ete ozomona kunga mona nina futa mbongo baku babi te biso to futela bino baku ba futeli ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyonso ouais vous comprendre pour balinga biso ba il faut l'accepter biso balibi kudia so kudia maki oninga mama fo ninga pe bana aninga mama na biso balinga pe biso bana na est-ce que bazapena ba fan famille bota fan pe ba oya kwa kotala bango pe quand même tout bango pe est-ce que bazana musique ya toni ça sale wana Belleville moko to ba parce que to benga déjà d'ailleurs mon côté po ba fan a gesho ba ozal OK ba yo chepo ba fan ya Aida ba ozal on ba chepo il faut ça yé moko na affiche ndé mam ça biso pa na makambo na neti na makamba ya soirée di puta mam ça ka yé moko vous comprenez bana na ye mususu wana batie bana bazwa ye nde babiki ya kabula succès bazwa ye moko contre bana ya mikie o bazala na ye poso mam sake par exemple soirée di puta na Michou ko faire face na mam sté batso ba ya batu ya no ya mam OK soirée di puta sala ki kao kuna achala nous pena soirée combo na ye 100 personnes d'autres batona bazala ta caché hein bayata so ba oya mais bazala caché aba ke soirée mo manga moko complication. Mais l'événement toujours des minutes na soirée ba invité bazala quand même hein. Quand on habite ba invité pour bazala mais sans les annoncer. Invité surprise. Voilà. Vous comprenez? Invité surprise pas la peine invité surprise. Tant mutu aye na yo mon invité wana. D'accord. Vous comprenez? Mais ce ba na déficit ba ko ben satanga. OK. Voilà. Voilà, merci beaucoup Mireille Mikayokani. Bon, pour aller au Sukiawa, il y a une ramassé l'actualité. Ouais, tu ramasses. Et le petit les athées. Ouais, pour aller au Sukiawa et quand tu es ici, en tout cas, chaque semaine, vous avez mon côté mi balé. Déjà, on a besoin d'un début à semaine, à fin semaine. Voilà. Vous avez tellement bien au Tarabiso, en tout cas, et vous tenez sur regard. Ma banque n'a pas de tigre, qui est bon. Qui m'a si en tout cas, tu es ici, en fait, tu es ici, ça va bien, pito, c'est un bien, bandego, botal, biso, en tout cas, vous likez et surtout vous s'abonner, vous tarabso du début jusqu'à la fin, il y a un peu important. Et en tout cas, on s'appelle l'armée, mais on a pas peine, on a pas suggestion, on a pas conseil, ils sont toujours la bienvenue. Mais là, MK, si vous avez un message européen, ça n'a pas beaucoup de balingayo, et surtout, bah, dédicace, peine, bah, nous, bah, soutenir à Moussala Nayo. Na ba ko kunyo so bozala kande bozala bo changer ata ponelo on mote na mokili bosala ngo tellement bien que des fois nous manquons de mots mais nzambe pena mo nisamité malabino sala bino bolamo chaque jour parce que na ebité vedi na ebité sans bino mo mobulu pende za la pende ya solo na pesi mbote na bayonyo sanga na bali na yemo l'autorité morale Mams des Abakouk, tous les Abakouk, na pesi mbote, na pesi mbote na président Yoshua Ngondi, maman Kati Kanika, na Kei Bongo na moni maman Zozona Inde, maman Fi Mayemba, maman Elimbizi na pesi mbote, na Zongi Bongo Bao yanga ya tout le jour bazalara, bazanga kate so na tie éléments en ligne, ba commentaire na bino, ba like et tout ça là et permettre ngai na zala o na za na sala lo lendo bo pesa ngai wana. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Yamami Longo, merci énorme, merci à toi qu'on appelle Chacha la maman de tout le jour, de tout le temps, Marc Bikindu. Merci Nangolo ya Bouillon, merci na Likwanganzala, merci na SB Forever, merci na Awa Flo de moi, merci na Enoch, merci na maman Gisèle Lembe, merci na Efrazi na Pessio, merci. Voilà. Y Abakouk, merci. Je vois que je vais m'arrêter par là pour la monde que de commis moi complication, maman Alice Land. Ok. Voilà. Babandego tout battre c'est surtout na elle a bravé et parce que na remarqué. Ndeko nanga moko fa na boka ndeko nanga moko na bosani bosani ça va y prochainement. Est-ce que kangi kombo zali kombo te fa na fongola sous téléphone mususu wana. Mais on a trop tard déjà. Il y a Brazzavilloise, na Brazzavilloise na pesio da mbote. Ya ba na bosani te mais komela nga lisusu. En États-Unis, komela ngai. La Brazzavilloise. Voilà bandego tout battre rabiso ils sont na Brazza et merci Nabino parce que bandego Brazza c'est manifestar ba komaka. Moi penini o ka sala pe moi bien. Voilà na bandeko tout battre sur na Brazza to ka to se kana ba peine Nabino et puis fallait na s'excuser pour na descente déjà fallait ba image descente mais 8 mois retard muké. Donc base là on se base yango dimanche te ba lundi. Ah ouais. Merci na bandeko battre sur rendez-vous prochainement. Au revoir. Au revoir.